awa. La famille tout tapoté n'explique bien nos alaki nini. Tapoté. Oda nono asenga kamutumbong. Ngai nono. Bobenge nanga action présidentielle. Bobenge nanga kizenga na mutu aliboma li. Toza na basango ya malamu. Matako ya mamaki ya kamere imbwa bunchi wa mama yako. Imbecile makake kuma ya mama yako kutokota. Angalaka sura sa kisuti. Kamere. Oeza Australie. Balobaka. Ici c'est Australie. This is Australia. Oeza Australie. Yo, la famille. Tota pote na pesa bino information. Nazana nou na la police na bimina nou te. Baby sa kinga na passeport nanga. Na passeport nanga na komoni sa numero te po eza illegal passeport nanga yangoyo. Nazaya awa passeport nanga yangoyo. Bon. Bota pote la famille toza la nani. Toza la 450. Mama nanga. Zelana bisabino lelo na tongo na vandi. Po jeudi ndembele naza na cours 2 jours. Na 2 jours ndembele naza na cours procès nanga mbele bandi jeudi. Premier procès nanga mbele bandi jeudi. Bino monyoso boyebi na lobaki awa. Naza na procès jeudi. Na lamuki na tongo na memi bana na école. Avocat nanga abenginga. Ayebi singo oyebi procès no eza jeudi, il faut lelo to kuta na po expliquer nga. Na expliquer qui est depuis last vendredi. Na expliquer qui est depuis vendredi. Alobi lelo lisusu na zongela ko expliquer ota l'avocat nanga. Na expliquer ndenge dossier ezali. Alobi dossier ezata ko memo na parquet. Mutu angwaza aza na state mususu kombo nena ni boye. Aza kome analobi asombela kanga kisi. Bakisi nanga naza na my posta business. Awa kozala kabiloko ya naibi sabino awa na Australie kozala kabiloko ya fraude te. Soko sali eloko nyoso il faut futa tax. Osala profit and loss. Osala na my posta business. Il faut zala nango. Na explique nga na zaka na business ende ayebi singa pesa my posta na pesi. Alobi zonga na ndako. Na zongi na ndako na kuti lisusu. O la police ezalaki wana na ndako. Na zalaki na sina futi mbongo wana. Mbongo kina sina futi avocat. Mbongo nanga na lukaki ba mbongo nanga na faso mususu. Na defisa ki mbongo. Na kosa binote ore bimaki na banki. Na zalaki na $5,000. Po batu ya Congo ba prometra ki nga ba opia nga mbongo. Na defisa ki mbongo poto to luka avocat avant. Na pesi mbongo na ye. Na zonga na ndako o la police eza na ndako. Na lobi la police ko za na ndako lisusu nini makambo za na procès jeudi. On a na police. Ndeo ngayo na ye na police na la police. Na ye na la police yawa. Na koti ba yebi singa na ye na passeport nanga. Ngayo yo na ye na passeport nanga passeport ya Australie. Balobi dossier za nile. Ba monite loko ba komemelanga na cour. Mwana mwasi wana wangani alobi ayebi makambo wana te batinda ke na mutu aza na Congo. Ba wangani balobi siko soki nga na lingi. Na convoquer mwana mwasi wana. Na convoquer yende la biso kamere. Mungu baba. Lelo basangwa malamu Nandi mikolo na lemananga papatika kosakana nanga. Lelo nandi kur mwana mwasi wana wangani alobi ayebi makambo wana te batinda ke na mutu aza na Congo. Ba wangani balobi siko soki nga na lingi. Na convoquer mwana mwasi wana. Na convoquer yende la biso kamere. Mungu baba. Lelo basangwa malamu Nandi mikolo na lemananga papatika kosakana nanga. Lelo nandi mi moninga nanga nakoya nanga ye. Lelo basangwa malamu Nandi mikolo ndambe na ebisa kyo ni kamere. Kamero kanisa kya eza mukamate ya Congo. Okanisa kya atana Congo kokiko mukamata ngate. Yo kanisa bozomona mwana mobalo ya liboma oyo. Action présidentielle si bozomona yeso kalinga luka visibilité il faut tia photo nanga. Oda nono asengi kamere pardon libolo ya pardon ya mama kamere. Libolo ya pardon ya mama kamere. Libolo ya pardon ya mama kamere. Ngai na senga kamere pardon. Oh, yaya na kitoko yo sans filtre. Une femme jolie comme moi. Ngana kende ko senga mama kamere pardon. Na lobi lisusu avec gros mots. Les libolos de maman de ta mère de kamere. C'est moi qui parle.
kyo kamere. Bo okanisa kyo za umukamate. Okanisa kyo koto bafuta kambongo. Okanisa koto fraude le kaka. Biloko nyonso ngana tekisa kana ligne. Ele kaka na boda. Soki oyebite Australie kole kaka fraude te. Eloko baboy Australie babwa kaka na boda. Eloko eza ya mabe Australie ekota kate babwa kaka. Soki omone eloko ekoti na Australie ebimi. Koza poisson te. Le libolo de camere masoko ya camere. Le masoko de camere, le libolo de camere. Matako ya camere, kuma ya mama camere. Camere kuma, camere matako, camere mwizi. Libolo ya mama ya camere. Libolo ya mama ya camere. Libolo. Na ebisu aondo matisinga liboma. Alo. Na ebisu aondo matisinga liboma. Aondo matisinga liboma. Na eba kite soka kanisa kia umukamate. Akanisa kia weza umukamate. Awa. Kozaka umukamate te. Dossier esili. Dossier esili. Boebi mutu aliboma oto zakane. Peuple congolais. Je vous dis peuple congolais. Peuple congolais. Je vous dis. Boebi Boyebi mutu aliboma action présidentielle amisa la sécurité à Fachi. Peuple congolais. Nasi na finga première dame. Nasi na finga président de la République. C'est moi le porte-parole de la président de la République. Si compris, Danono insulte même yo kanisi soko koti selinga bongonde bako sala nini. Soki na lingina pas ngande défenseur na bango. Si comme mutu aliboma oyo. Action présidentielle soit ndizake mutu aliboma. Aye koloba nono akoti na prison. Aye koloba nono ila aza arrêté. Ngayo yo naza libanda. Dossier ngo nauti na la police ou bien nazonga na moni sabino. Nauti la famille bota pote. Je sente le moulou. Le liboma le liboma. Yo action présidentielle. Ceux qui ont lobinga nazo souffrir na traumatisme. Siko boya kiko. Yo lobaki oza deda. Yo mule munyamulengo lobaki opoza deda na dossier oyo. Yo moko lobinga naza na traumatisme. Mutu traumatisme na poto bananaka bakangaka ete. Ko moni ndenge police nde benginga. Ko sombelanga biloko bokosa o eza poison abomaki mwana asala kibo eloko ekoti na Australie il faut ba meka yango nanu. La famille bokoki ko partager lenga action présidentielle aya. Bokoki ko zelanga moko na partager le. Kombone action présidentielle. Bokoki ko partager lenga nanu te aya. Nana ko partager lenga action présidentielle aya. Nani akoki ko partager lenga nanu action présidentielle mutu aliboma wana aya. Ya nani ya Elvis partager lenga nanu mutu aliboma wana aya awa. Partager lenga nanu mutu aliboma wana. Action présidentielle. Bon partager lenga papa moko babenge action présidentielle alobaki. Il va go en prison. Urgence danono. Satire. Urgence go en prison. Ngayo nazali banda. Bandeko, bolu kelanga mutu aliboma wana. Kombo na action présidentielle o azolo bangai na kokota prison. Ngayo yo na bimina la police na mutuka na ngai atalo. Tala nanu mutuka. Omani mutu aliboma mutuka tambusaka. Zela. Na tambusaka automatique. Tala. Omani mutuka na tambusaka. Fungwama kuna mwana mama mupepe kota. Fungwama mwana mama mupepe kota fungwama. Fungwama kuna.
fungoma mwana mama mupepe kota kangama kuna kangama yope alikolo kanga yope alikolo kita bino boye bakate soki kotoyo bato aliboma tozaka na ba opportunité po ye moko ba police ba mona ki degré nazalaki na kanda mukoloana mbele na boti na mbele na beti magistrat biso bato aliboma koto na poto tobeta ka ba magistrat bakokanga ngati ngana tambolaka na carte ya bato ya maboma na tambolaka na carte ya bato ya maboma kombone action présidentielle jetlik soki jetlin kombone aya koyoka siko basango ya malamu na bisa ko na kobeta yo na pe na Kinshasa na kokita eloko moko te koza onde molobeli ya mboka o danono bato bazo benganga balobi to pardonner danono nani abengaka yo nani yo muto aliboma bakoki kobenga yo bato balobi ye kamere akomi caption nenga na sengi kamere pardon libolo mama kamere ngana koki kosenga kizengi ana moyibi pardon ngai na koki kosenga moyibi ana pardon ngai nono oza muto aliboma ngai na senga ubie famia kamere ndezo convaincre ngana tika kamere na ndengo zo matisanga mafuta na kotikete mama kia kamere ya kutoboka imbwa bosi ba mani caption na onga na sengi mama kamere pardon wapi place ngana senga ki kamere pardon o kamere aboya kolimbi sete batu bazo benganga to limbisa mwana mwasoyo aza malade yo libolo ya mama ya kamere na matiso siko lifuta libolo ya mama ya kamere libolo ya mama ya kamere kuma ya mama ya kamere poyo ba sikoyo ngana za vraiment très impoli libolo ya kuma ya mama ya kamere Fachi beto zo finga malendi dimanche mutu moko te Fachi beto abemana la police o ami beta kitolo action présidentielle na dossier oyo ngana zakati nazo kende na prison mwana mwaso aza escroc bandeko ngana sina escroc kana ni na internet asenga ka mutu nyoso mbongo alobi boye ngai oyo bosale la kanga combien de cotisation ngana boyaka combien de cotisation ngana boyaka combien de cotisation c'est quoi dossier sili to sali ndenge nini na yoki mulunge dossier sili to sali ndenge nini to kutana wapi Australie libolo ya Australie oyo pardon libolo ya Australie omoni ndenge babeti bino torotoro omoni ndenge babeti bino torotoro banyati bino torotoro yo ya kokangisa Australie obimiso kopi na masoko etandi makunza masoko etondi makunza kamera tana masoko etondi makunza lokola esobe yo ya kokangisa mutu naza na passeport kizengi moko boye moyibe oyo kokangisa ngana na pays nanga bobenge nanga action présidentielle ngana za na taxi te naza na mutuka nanga ya chere naza na mutuka nanga ya chere fungwa makaliko polo poa kizengi moko boye elongilo na business nanga zoba ana ya action présidentielle akotiti na business nanga nasali business nanga 5 ans nafutaka tax nasalaka profit and loss oh no nazana my posta business siko yo obimeli wapi elongi lokola mwana masoko yo jetile elongi lokola libele kwe libolo ya betanga na Australie bandeko na biso tozata na bana mibale ya baba tu ya maboma na moni lokola mwana mobali ana action présidentielle amelaka 7 kisi par jour azo souffrir na liboma botala mutu azo misala lobi aza sécurité Fachi beto azo filmer bomona kate soki mwana mobali ana za mutu aliboma alobi ye aza sécurité ya Fachi beto kasi sécurité aza makasi na ko filmer batu ba mone na Fachi beto yo soko zalaka mutu Fachi beto mbelo ini kamere libolo ya mama no yo action présidentielle mutu aliboma
Bozela na kende. Il faut na fungola nano likolo. Boye bibi so batu totembu sakaba mituka ya talo. Totambu sakaba mituka ya talo efungwa likolo. Nana mususu fungwama. Mupepe kota. Totambu sakaba mituka ya talo. Totambu sakaba mituka ya talo. Fo likolo efungwama na banda. Kamere. Namoni lokola kamera leki koto. Likolo. Kamere nebisa kyo nini? No beto dada. Kamere na vertisa kiyo. Na ko beto dada. Na obeto lokola mwana muke. Pona yeba kingai nazana passeport ya awa. Na pe na Congo. Mukolo na linginga. C'est pour moi. Soki lelo ba M23 ba kimi c'est pour moi. Yo sala ki nini. Bonjour peuple congolais. Peuple congolais toza urgence. Peuple congolais, peuple tala kizengi mwana mobali ozoba kizengi oyo. Boy bisinga nakende nanu na ndako. Nakende na ndako. Nakende na ndako après tout ça la live na ndako. Yaya mutu aliboma atambusaka mutuka. Mutu aliboma za full license. Mutu aliboma atambusaka mutuka. Après mutuka ngo tala. Tala mutuka nono atambu. Tala kilométrage. Zela na peli tala kilométrage. Mutuka totala ka TV awa na tambusaka mutuka. Imbécile masoko ya mama no efungwa milokola entonnoir. Kamere yo kanasaki ao eza tumukamate. O kanisaki ao mumukamate bakamatinga. Where's Australia? This is Australia. Zela to balusa kamera. Mutu moko amata ndenge toko manandako. Zela to tia foto. To balusa kamera ndenge. Nazo tambusa. Kamera kanisa kia eza umukamate. Yo kanisa kia eza umukamate. Libolo ya mama no mwana masoko imbwa. Masoko no kamere. Mwana makunza kamera bimana nzela masoko na ya libolo. Kamere longi lokola mwana giraffe. Kamere yo kanisa kia eza umukamate. Yo pe mamitu kamoko ya busoto na Australia ko yako pesa kanga soni batu balo bande Australia ngoyo oyo. Ono nazo tile la biso makelele. Tala kamutuka lokola ka crochard. Boba ndako tambusa ba mituka kitoko lokola. No. Tu ba mituka to abuso mama nanga tala ndenge bazoni nga ba pesa nga soni Australia na wai na kufi. Mboko oyo nzambe nanga tala mususu mutuko so mwaka papa. Kototo zoka ba mituka ya credit. Leka kuna na mutuka lokola wesembe sile libolo mama na yo. Oiza nono vanda kana Australie poto tala poto bota la poto omoni poto goudron kamera libolo ya mama na yo kame fer rouge bota katana ba fer rouge na Congo. Fer rouge na komi na fer rouge. Kamera libolo, kamera masoko, kamera mukundu, kamera libolo ya mama na yo kamera libolo, kamera masoko, kamera libolo ya mama. Mwe mutu kaneza ya kitoko elekiwana. Na kanisa kikazaka mutu. Mama yo vandu wana na fer rouge.
okoki kovanda bien te mpo bato bazotala Australie tala mutuka eza kitoko mpo bamituka misusu koto ezalaka pasi zela napangisa nano kamera obomona ngobi awa emonani bien awa c'est bon libolo ya mama ya kamere libolo libolo ya mama ya kamere libolo ya mama ya kamere libolo masoko ya mama ya kamere masoko ya mama ya kamere libolo ya mama ya kamere libolo ya mama ya kamere kamere mapumbu kamere libolo kamere moibi kamere mapumbu kamere libo kayoka mutuka ya busoto leka kuna imbwa tala tuba mituka lokola Mr Bean quel mutuka ba mituka moko ya soni nzambe na ngai papona ka mutuka o lokola Mr Bean botalela ngai likambo libolo ya mama ya kamere papa ozotambusa velo baye koseka ngai Australie batambusaka velo libolo ya mama ya kamere libolo ya mama ya kamere kamere azana mapumbu kamere azana mapumbu kamere na yebiso na koboma yo. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kusala électricité kosala construction kosala misala ya ndaku oza na posa ba installer yo DSTV oza na posa basalela yo misala nyonso ya ndaku olingi oza na posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call. We will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Hello.
bonsoir, ça dépend na air oyo au moins vidéo oyo. Vraiment shalom 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 dans nos familles, dans nos maisons là, hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça, je suis là pour demander mes mingaya trienen produit moko azar produit à compagnie Neo Life. Comme on est triennel, tous en a qui est nango, ça soit, ils ont 60 capsules na kati, tous en a mnini nango, ils ont 120 capsules na kati. Triennel na sala ami. Premièrement, triennel yo, ils ont pour nous sur famille là, à tous en bonne santé et aux malades, pour qui consommer triennel. Triennel a produit oyo, ayeko booster ba immune system na biso, hein. Ba système immunitaire na biso ayeko booster yango et triennel penza ya liboso kutu ayena ko sokoela biso ba cellule na biso na nzoto mon ba cellule soko ekufi ba cellule soko ezwi malade de sala ke tozwa malade ba maladie chronique ezotungisa lelo mokili ekufa ndenge nini ekufa na biloko tolia ba ngreshinike tonzi na kati ya ba biloko tozolia bataka bakisa ndende na misuni bataka bakisa esala ke bomba misuni na bango ta mulai na ba fruit ba veg biloko nyonso tozolia etondi na bakisi na kati yesu koyo ayeko aye ko tant tozolia biloko wana ebomeli biso ba cellule na santé na biso nde esalami keno tokozwa maladie otosuto ekomi lelo ba nyonso koma ba maladie ba tension ba sucre ba nini ba maladie mena ye ayaka kolesa ba cellule na biso soki cellule no allié azongi en vie soki akufaki azongi cellule ezongi en vie soki alaki akobela comme en bonne santé nde pe osaki ngana yo tozala pe en bonne santé. Alors le quoi to liaka chaque jour il faut peut tomelaka ye ayeko sala musala lo dans ba sikoyo et à part ça ayepe à part ça asokola pe makila asokola biso makila tant on mêler makina na biso sokwami ba cellule na biso akoma bonne santé comme maintenant cellule akoma maintenant la capacité ya kwa absorber ba nutrition ma nutrition il faut ngana yo to tsaka chaque jour l'autre comme on liaka pour ma bomwe tonda to ki ba souté biloko ni eza bien nutri to to ki ba ngo souté maintenant yé ayeko bakisa so ba nutrition to zanga na nzoto ya o to zanga ngo chaque jour ayepe abakisi lio donc triennel ndenga zaboye to ozobela te ozobela maladie nyonso santo sanango ça to c'est la triennel ça vena bien pour la santé mutu nyonso donc ça on a pour na problème nyonso santé zo déranger ça même notanga makombo et ça la ke na bosa na bisusu ozala kuna obino yango za pour na maladie nanga te na melate et ça pour na problème nyonso to na bi nyonso alors soko bengi biso le numéro nanga sur au sali sur WhatsApp 078 dans la Cape Town Afrique du Sud au bengi na 078 948 648 D pour rejoindre na WhatsApp au sali un message de voice expliquer nga malade nyozango na comme ça pour se le tanga moko moko na bosana comme ça na ko ebisa yo ko utiliser oyo et osunga yo et osunga vraiment zo aider ba témoignage ça epelé sur lookinga na WhatsApp na otinde kuna ba quelques ba témoignage toza na ngoye ba vidéo toza na ngoye ba voice na otinde la yo moko mibale au monde keno ezo sala vraiment na invité au sala vidéo amulai yango na vraiment ça bien pour la santé yo oza ba mal ba fatigue chronique mili langaye au booster énergie muto a la triennel aza muto aza bandi na âge à 12 ans mata on met la triennel ya ba les autres ça va produire belé ba traitement ya ba maladie nyonso to lobela ka on a vidéo mususu oyaka to lobela ka pelo to lobaka triennel na lobeleka na mukuse vraiment yeyo so lingo yeba vraiment deep ya triennel luka biso ba numéro na pesio to lobela yo na expliquer yo triennel ou bien on tinde le coup na expliquer yo triennel ou bien on tinde le coup tu photo na na explication ni nyonso ceux qui peut comprendre anglais na tinde lo ya anglais so français na tinde lo ya français
toza muto a besoin nango toza na poto toza soko partout za na Congo wapi totinda o muto aza na AVC naza na témoignage ya muto AVC lukanga na opesa yo melelanga triene noyo oza problème nyonso to na bi problème nyonso ya santé melelanga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie ba sibiso boy mutu soka ye avant to bande traitement PCK o poza bat ba melaka o babiki o lo dépenser na traitement milai toza nango pe kuna memelika ye pe o komi bien o solution santé comme stable. Donc c'est un peu ça dans mon cours c'est ngana bisabino to utiliser ye yo liaka chaque jour ngana to liaka chaque jour to melaye yeyo priene dala ngaba na zobela te mela melaka ngo mo yesa funga meza ya ngai dala mela die na tongo o moko ya pokwa na ngai yeyo ngabe ka to tafu no ngai abela te mais c'est la kani na sino ke na zobela te tu nyo somela abon attendez sali soki ozingai soko omoni ke no o ngolu za biso pe facilement ataka na chaîne yo otalela biso yo soko luki biso o biso facilement a produit triéto un produit Neolife Neolife c'est soit produit naturel ma produit ça produit naturel ça bio maman ma produit ça t'aimer belé nous quand après maladie nyonso au problème terre et votre babo taraté au problème libido ko toi papa au problème nyonso maladie nyonso asthme maladie nyonso diabète mutana sida ata mutana sida ici la te mais comme ça mutambo na bien santé kitoko na miso bato suki kitoko mamuso kitoko toza na kisa bongo o mon lexi ye soko melepe ba maman balingana bango chokote maman balingana chokote le kwa mama Pacifique soko zo melaye a comme ça tena o kitoko le kwa ba bébé a babute ezala te azosi sa ba bouton a comme ça ten kitoko on nzoto santé e kangami ya sumunene to zo li ozo mela no zo pe bien ozo mais santé nzoto a comme ça santé ngebu azo bongi sapé ki sotaka ta nkati ne so comme kitoko si bota libanda fo bimati pesa makambu trienel solution luka biso partout la numéro na pesi bino to na chaîne nota ya biso to so ta biso na TikTok na YouTube partout parce au monde ni chez okuta na oyo